Bonsoir. Trois fois W Congo Kimia TV na Katia Switzerland balobi masolo ya solo masolo ya poto na Katia mboka na biso babi Europe mobimba Amérique monde entier na Congo Kimia TV et pas ya El Padre Manhattan. Bonsoir. Bonsoir, Maman Jessica Fama la Porsche. Bambote belé pa ya président Rémi Louvumbu son eko yoko na kotoyo. Bambote belé pa ya Maman Benadécor. Na bossa de petit parti bofundo. Lelo Jessica, je suis na plaisir à yambinga to loba nyon surtout musique, religieux, politique. Bon, politique to tilo président Rémi Louvumbu. Société, kindumbologie, kotongologie, nyon so kakao. Vraiment, tu as un sujet, tellement ébélé, tu as un sujet, tu as un sujet, babi to chumuna kana mi tel padri parti bo fondo na je suis double porte je pesa ki ba toli ba beti setepo makamozeli konginda papa yo ki masuzo nginda kati ya mboka na ote ngana leliango mabe masolo fa nginda ka moni na bisaka bino kala ki Suisse Irlande désert olala Suisse koza olala beauté ba biso na ba montre ba biso na ba salaire à likolo mais ba biso te ke moko ko ninga ngai na osanga pasi moto na monde bobete mission na parti na CPL na bi voilà ba comment comprendre et bimi lelo na soir to lobelia c'est bon masolongo ngindi zanini o ngana yebi peut-être za moto yo yebi ba voice peut rotia bon ezali kana ko lobelo comment que masoli ko ngindi balobi ke makambwe tondi eleki ebele bazali ko panzana ko panyanya na ndinga mukete bande ko basi ba koti ki pelekese ba promise ali mingi na kati na bango vraiment yango na lobi suite makambwana yo moni nini to ko pesa to lini ni poto to betaki c'était ke ba koti sa kimia abezeli akoyina na ndinga mukete côté ba musicien ba politicien côté ba Congo makambwe belé to ki paraît que na Kinshasa kuna na wenza gambela babi kiss na ndinga mukete papa ok solo ngote mais gambela tala to lobaki on a président Rémi Louvumbu gambela ndenge zana ezaka nango su ya gouvernement te yaso ba congolais te ezali déjà vendu depuis kala et place ya ba mercenaires et place ya ba to ba sombaka pona na bango wana parce ba tenga gambela si bozo mona bo jantinia salarié jetna lo baboye jetna sa lo côté eza déjà ya côté kama donc si ba tekango ba to ba tikana na 3 ans na bango ba leki na justice ba pesi bango raison donc esika wana ba kolongola ngo gambela moni fulu wana Bachango kocha. Ouais. Yo dans la preuve que bachango kocha. Mais landa bosolo na politique yo ya ndeko na ngai ya collègue na ngai nani sango. Oka bato yambaki lobby ba lobaki yango fulu wana bachango kocha. Bachango pona raison ni po bato bachango loko apona kocha te fu baza na raison moko bachela ki fulu wana. Parce que baza na besoin bato wana ba longwa wana po basala makambo basala bango pour ça ceux qui bozo vivre na fulu bo teka biloko na fulu bo e o déranger bino o mona te solo ba nini ti o mona don gouvernement ya longoli bino yango lo bani basala na faut ba déloger bango pour ba kende quelque part pour sika na bazo espace na sa makambo na bango mais ngai d'après ba source na ngai balobi ete wenza gambela so e comme fulu po e comme centre commercial ya bandoki na banganga babili ngomela kango wenza gambela wana e koma penza monde ya Lucifer bon yo ki masolongo te soki mobali akei Kinshasa et que mwasi oya Congo alingi ye mobali abosani mwasi ya poto yango mona mibali ya poto so bakei Kinshasa baza ko bala ka pa mapa lokola to tanga komo nete ka mutashi Zealand au tu ko bala pe kuna na Congo asundoli pe na mwasi na ye parce que bala ke wenze ya mbala susa ki bala ko babi akota libala si ya bala nani wana Autant comme tu peux quand même quand même pesa ta combo surnommé to ko pesa te parce que balobi ke gambele comme place ya banganga bongangela li place wana oye moi Suisse on a na gambela ba jouer kuna mais soko kei ba fi ya Congo ba yebi ke bazana mama wana basala ba kits bazana kati ya wenza gambela tiko bangisa ba mama ba bala ba ni bali na bango awa bazana mutu na kocha sikolo azalaki neka ka mourir ake kuna kutana mutu et puis eleki nango bongo ndenge fallait leka ndeko na biso ba ina Paris Natasha na pese mbote Natasha Bozo alobi ye moka lobi mobile na yake nda Congo ta mobile yake yi Congo akota libala ezali mama Natasha Bozo place ozolanda
biso okangaki mobali malamu te lem su ke impolitesse lem su ba manière na yo po bino na poto ekoma so koma ozo salaire na yo zela to kende po bino to kendango bino na poto so koma ozo salaire na bino okoma ba mobala lo bana yo te mobala alo bate comme nganga babilo ko na nyuso yangeti nda mobala ki pe Afrique a trouver pe moi mo respect danger papa bébé chéri ba massage lem so massage papa kala alors so papa ke kuna du na ye siko prom na yo ezani faute na yo yo no cédé volant babi elle pas de matin na okata hotel elle te répondre quoi cédé mobali akenda Kongo akenda kotonga mbongo ya ina mwasi akota libala bosa na mwasi na bana c'est que moi ça ça qui vient parce que moi mwasi wana oya akenda kozwa asala ka bakisi na wenza gambele wana babi gambele se yindi ende kona biso lobi mama Jessica tango ngai moko pe na monike libale baby libale koti mobulu abengi na Kongo po ba aider ye ndeko moko lobi ne me yo ebiteke soki opesi ka $100 à pamba na okini kozelo mama moko aveli pasteur avec na wenza gambela yenda sala ba kisike ate mobele ngo azali ndenge nini so yaka pesio bikila kila mobele okimanda kunaye donc sikoyo Natacha ye pasengi ba pesa ye bikila kila po mbala zo nganda kunaye alors ye passe là qui peut habiter rando sur rando abi retour à l'envoyeur ye pas zongisa ki mobile azongele na ndako na mino alors fala sala bongo depuis kala bongo de wenza gambele ya matata papa mon ati yo soke ikuno ko risque li moi te ngai simbate vous assure non ya assure ouais faut tout na ko pona nini pona nini na Jésus. Amen. Ma biso na Jésus avec grand prêtre. Ya l'équipe bango. Na Yesu. Moni Yesu batu balobaka kaka basi babala ka Yesu, mi bala babala Yesu te. Biso mi bala to bala ka Yesu. Ah ouais, bo loba to ba pédé mais wana ba manquer Yesu. Respect Yesu a jamais pédé. To bali na molimo. Maman Natacha, moni logo yo sali yo pe okomi na niveau obenga mama wana futa $100. Mais webite ki mama na mta simbi makamu na bino mukolo $100 ane kosila papa wana kozonga kuna yeba ko yamba nzambe Yesu yini ta regarder libala na yo donc osenga na opesa yo senga mama wana ozwa $100 wana mobali na yo prier a ovandana yeba pe ko lala toujours nde mo sala la bien pour papa na buto se retrouver bino bolinga pantalon au mona papa na buto sa ke ko lala yo tikali kuna na Facebook internet Facebook minuit ine papa kanda papa musu balo barati papa wana otushenga ponga pe na mama on a un sujet moko très important to kotango sikoyo tango le bike non papa maman va dire à Facebook mi ba ya pote ba maka soka uti musala ko miko ronfler na ko ronfler so retourner ote na travail qui dure et bon moi c'est peut-être on va travailler à ronfler le quoi mon ba faut yeba ko ronfler on za na kiti obe na mbeto atana kiti a ronfler na mbeto a ronfler mi na mbeto sa ko mini cowboy fatigué alali pongi c'est comment ça osani ya yo baza bon mais ngana abi tozo beta ngati ya bosolo non bosolo na poto ngazo pesa en général tozo pesa en général ngaza nga bongo te babi yo peut être comme la bakimbio ngo tozo bandenge oh botinga nga bopikili ki ande pas président et miso ki même la yango na bi mobali pe mabe na pe bongo te alors na bi te mibali ni oya wapi zo beta parce que balobi ke mibali ya poto bakondonaka basi mais c'est qu'on oublie mibali ya poto baza pe na makambu ya mabe koleka bino pe basi ya poto to pe ke basi ya poto baza na mabe na bango basi minga poto bayebi ke soki mwasi azwi libala olengi na mobali na kosala nyonso esengeli mais mibali ya poto bakoma mwasi nda akoma papa akoma mama akoma mobali futa ndako yo lambela bana yo kipe boy yo yaka soka yeka ayebi ka système ya monseigneur akei na mbeto histoire isili ezalaka bongo est-ce que ça mabe eza mabe te mais mobali pa donc siko yango eza kotinda bino bo divorcaka divorce babe ali show ya moto na moto balobi na kati ya libala les gens ils s'entraident soki mobali azwi mwasi mobali azwaka mwasi pourquoi déjà tango nzamba akeli mobali akeli mwasi po bokoma ko se compléter mais mibali ya poto il se complexe pas mobali alingi mwasi mibali ya poto mingi vraiment généraliser te baza ba gigolo babi po préparer aux gigolo bolingi mwasi asalela yo afutelo ndaku nalobi ya gigolo eza option gigolo eza option eza boulot mais oui yo kasi na oyaka na gigolo nkabu na ye pe na ye na aspect na nga na ye pe na ye makambu pe ya bien na osepeli pe parce que tira comme gigolo chez yo c'est que yo mobali so benga na ye on se retrouve na 3 ba na 4 nga na ye wana na oya pamba te na oya ko pesa yo ko aider ba na yo éducation ngai yo ko éduquer ba na wana pende ba na yo boti te na oui na ye na éduquer ba na yo na éduquer na yo mama na cho forme na ngai na manière na ngai butu suka ngai
sikoyo eza na prix à payer. Mais nga na biso ko lingi mwasi est-ce que ne peut na ko éduquer na prix à payer? Et puis l'amour n'a pas un prix à payer. Soko sombeli nga chemise yango ki gigolo. Soko sombeli nga mbati. Mais gigolo la kisi ke mwasi wana azobokola yo azolesa yo olera na sima ko. C'est que mama wana na lobi na ye yaka na parler na nga ote papa yo za na ndako mo za chambre moko nga na za na 4 bana. Na lingi c'est mieux yo oya pa na nga za na 4 chambres. Siko wana ki gigolo. Papa ozela ka gigolo po mtoza gigolo te tango lingi mwasi ozata moi 50 € ya pa mo compéter na kati ndoko olia mwasi. Obi kamata mbongo bakisa na bakati ba combien ya biloko ba ndeko na nga ba gigolo mibali ba ndeko na nga ba gigolo yo lobi basala ngo te. Mais gigolo apesa rien kate gigolo maboko la kae. Gigolo à côté ni wana. Azela côté à moto moyindo côté à mbongo na gigolo Suisse pena likonde ya Suisse kuti balobi gigolo avana likonde mapesa kata lingi baboko la ye. Wana yo ba moto ngaza. Bazé belé ko? Nati nani. Yo mori masona bon to temps comboté. OK, soto. Bazali tellement ebelé. Balinga mama bokola ngai somelanga ndenge to lobi ke ba gigolo bi na mboka Switzerland bazali. Te bati. Bazali pourquoi na bi ke bazali? Mboka na ngai on na linga ba bloko wana te. Ba bien na linga te po ba bi ke no tribunal so ke vandili makambo yo gigolo mobali. So na mona njana ko beta yo. Botika ba je wana. Wa mobali moi so ko linga moi si fo sombela moi si lamba, o sombela moi si saki ya cher na lobi ya. Sac à cher, gigolo à Suisse. Sac à cher, mbata robe à cher. Gigolo à Suisse. Mais papa, yebisanga nanu. Babi so ki moba avec olinga mwasi ne bandeli. Ah maman na luli yo zali bien akabeli yo 2000 francs. Yo pene bi ke moba lo penza kabake. Apesi yo 2000. Bokomi un mois o te chilanga sans sa voiture. Oche et somelanga pantalon 2000 opesa ki wana e koti ezindi akomi ko leka 2000 akomi ba 3000. Non mais comportement ya bon pour calculer bongo te quand même monde to aboye to mibali. Et le but est que soki opesinga obinga na pesi 2000 nde yo pe obanda kozonga ote na pesa ki yo boye ti comment calculer bana bando pesa 2000 no c'est sili non bolingo wa soki ko bolingo intérêt non balobi loboko moko soki lembi moko ko soutenir. Et ça, c'est comme ça, mère. Tu as 4 chemins. Chez moi, ça, bongo. C'est mais papa, tout est là intérêt. Amour, tout est là intérêt. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour. Intérêt, Zani, na lingi moi soyo, abote la ngabana, na lingi moi soyo, na bimaka na miso batu, na tilabi, babi vous mettez la boga à monter dans rosoye wapi. Na bimaka na ye batu ba tchakeka. Donc il y a l'intérêt dans chaque chose. Un bel pour internet, yo soko lingi, linga pour intérêt ni. Nga so na bina linga yo ou bina lingi yo pour intérêt na lingo pour intérêt ya beauté na bi go bot la mo na figure tenga mate et puis so na bimina na bi gata la na la mbate beauté déjà ya forme na ngai et c'est déjà intérêt non intérêt déjà ya ngwana alors nga so na bina linga yo intérêt na ngai zali ke poche na yo so yi po bi ko sala musala so yi po bi ko sala musala na mbet ndenge esengeli tina ko chikela na yo ya solo mais oui te ko la sanga beti. Ah oui. Babi relaxa mutne po il paraît so comme relaxa mobile tanga ko yeko na masolo wana a ko mekalibana. Ko na relaxa ondenge nini? Balobi Maria kitoko lobela ngana. Na ko lakisa nini? Ouais, oza obiko za raison. Blo faut tout na Maria kitoko ouais. Pour so ko lakisi mobile ke ba kendera gauche, ba kendera droite boye. Lobere ko de moi muke ne ko meka makamwa. Obi ndengo toucher point Maria kitoko. Obi ke jour na tala ke mission na emo boye. A lobaneti. Aotambolaka na couloir na ye fomo na ndenge azobuaka bassin est-ce que ezalaka pena ya solo mamu na ye wana mais eza bassin ya solo papa babi ye kutu nzambe akela ye bongo beaucoup naturel vrai siko oyo bakendaka kosaba comme lokola mari ya kitoko il faut poser bango baquestion pourquoi papa kuna asepelaka ne bien mpenza papa asepelaka babi congolais alingaka omona loketo ya mwasi te angolais amona loketo ya mwasi te batunda nga soki mari amoni azwi vertige batunda nga soki mari ya kitoko abala mari abala ko pendant une femme mariée, c'est ma privée à moi, ma coupe à moi. Moi, c'est libéré maman Yabana. Et je t'aime beaucoup, ma chérie, je te love. Moi, c'est que tu regardes Gata Yoana, c'est bon. C'est que bien. Bateau va finir rayo. Va finir rayo na
papa ozo ki mana dossier tozonga na sima na dossier wana nanu sima dossier on a tala ki non ngai soki na yebi boulot te faut moi c'est la kisanga boulot parce que moi c'est pas le bique soki na ki sur boulot et pas nango bimaka le quoi yuma te wana moke siko libanda ko la kisanga kozali ganga film est-ce que faut moi c'est la kisanga boulot to faut pas la kisanga boulot ngabe na mona na ngate ke moi ça la kisimo bali boulot non impossible na yoka na ngabo pe na hote non non ce que c'est que na éviter c'est que non intimité ezalate ezali papa nga na ebi garçon moko esanga lobi ye na âge à 20 ans muntu la kisaye makambu ya mwasi na mba ezali fille moko boy akosa ki yo alobi ye na vie na ye abimana na basité ezaki première expérience na ye wana ezalaki po adraguer yo wana ezalaki po adraguer ngate alakisi alobi ke alakisi ke ezali bongo parce que to le baraka c'est tout le temps na ninga bosolo neto bi ke Congo Kimia TV Congo atala 40 ans bayebi na bango te oui Congo Kimia TV neto le baraka bosolo na kati ya vérité il y a d'autres il ba sujet moko eli tabouté pour tous autres en même temps le même temps nenga to le bien te moi si pe akoza pe mon bali comment ko sala kata guruma pas que libanda aye roza moi foti na moko ko la kisa ka veli ganga filmer yango to le bien te pourquoi pas papa ce qui moi c'est la question maslo qui va mettre à gauche va mettre à droite yo mo ke bisi maman ke mama e ngape na ekoli ya sika na la kisu oyo ko longo wapi. Mais les réseaux sociaux, il y a aussi des livres qui parlent de la sexualité. Alors, il y a aussi des films porno, ce qui n'est pas interdit. Donc, maman. Mais pourquoi pas? L'amour, il n'y a pas de tabou. Sur le moi, c'est une fausse la Africain, surtout, à Botamana. Africain, Botamana, bien missionnaire. Africain, surtout, au Borolanangaï. Abota marana physique wana bo mata bo kita azala pigme azala mulai azala abota marana logo abota maka kaka ndenge moko ke mama ko zala ndenge nini papa yo kozwa ana matière to boy te kaza na matière mais le moko wana ko za deuxième émission to ko sanga na yo parce que te le bien te cause na matière mais bazana na système missionnaire peut-être missionnaire est-ce qu'il y a missionnaire. Expliquez pas tout là d'ailleurs. Té ngala na po yone mtosa ne msebi missionnaire. Bete ba mwa kana missionnaire. Mais la kisanga yo bezo la kisabasi. Mais balobi missionnaire etienga papa na mama nenge zaki bakoko na biso ba beka système ya metu kolala c'est fini. Ba ebite ke lelo na kati ya monde mo ki les ont changé mo ki les ont kola la sexualité change de forme. Et là, qui c'est qui change de forme, il y a plusieurs façons au bateau qu'on utilise yango. Nakatia maluba, nakatia façon de faire. Il y a plusieurs façons bateau qu'on utilise yango. Ça a été que missionnaire. Na, yango zo mona tango kena badolo kena badela mukolo yo zo nga missionnaire mama kimio. Doza no kana missionnaire boza no kana moko wala. Po ba jo bozo luka wala etali bino moko. Po omoni makamba section bozo loboyo. O te tala na TVT biso to bala Yesu moni Yesu tango za na ye boza na limite ya makambo. Vous comprenez missionnaire ou pas missionnaire yango zo mona moko zo mona to garder maintenance. Si ko tala bato yo ba kenda likolo lelo basuka wapi. Ba beta mituna mi. Mais papa nakata ote balobi ke omoni loko moko tango za na mboka poto bat bolinga bano bakoli awa bano bazana mentalité ya awa. Bana baby te makambo ebele ba partout ba nini remeli kra missionnaire te alors maintenant tu es devenu mon grand-père les loso yo comme bala moi so yo o tia na pala lingi partout za moi cité wana mais balobi était batna batobazali na niveau na bango ya sexualité to changer ce code dossier parce que baby paraît na kin batata wana ya Kinshasa wana ya mikonzi wana bakoma suka na partout oyebi yango na bien te wana bayi bakoma suka ndenge bayi bakolinga makambo na sala makamingi parce que bakoti na monde wana baoti ko découvrir yango bazomona ke monde bakoti su monde en réalité te comme monde ke tata moko boasi akola botaba na ye alingi via partout tata moko asi akola akomi ko sona ba foué ba fimbu abetaka bana bato ba fimbu wana et comme sexualité asikala bato Kinshasa mama pa ko sana yango te wana ko mo po anité soki papa ko sala uzwa fimbu mama pa ko uzwa fimbu wana ko makambo monde à ténèbres papa ba sala ndinga monde à ténèbres. Donc il y a papa qui vous a fait. Audio na ngana yo.
ndenge mokonzi au sama kamwana yo po raki yango. Oui, mais après suite na ezaki nini? Tant maman kende ko salango akende ko papa na amidi mbiki. Amidi mbiki. Mama na fimbu ya mwana muke jeune. Bete mama basavimba. Papa na biso mère atanga zongi na palais. Asi papa makambo yo kende ko sala. Nga pe na sali yango. Amidi mbiki. Totika mambo wana. Zana missionnaire. Yango loba ko missionnaire. Zala bongo pour mon alo. Yayi bena décor à bibotika na missionnaire. J'ai raté. Mais ngelo na loba africain tout. Abota mana bo pigili ki banzo tu boye. Na tikindiki. Na ebité oyo mabena ucha. Mais papa, balobi na poser une question moko balobi. Poser une question. Mibali ya mike, bolinga basi ya minene. Kasi po bazala bien. Bolinga basi, siko babi mobali mona nzoto mike, mais tala nzoto ya mwasi. Oui, parce que moi si wana soka za bongo, ata bozam piaka, ekoyeba na ti. Bamona ka boliaka bien, bona santa bien. Oh bwana, o jemba ka santa mère. Pour balobi poso ko zui mwasi na nzoto. On dirait que tu couvrir yo na kati bozo ka monto. Oui, bon, wana ninga poto na hiver, mais na ninga suko ya kini na hiver ezakati. Kula chaleur na chaleur. Mais ko zo ka moi sanga do tshao chaleur na nzoto. Otimbi sikoyo. Ah oui. Tala sikoyo. Sikoyo zana ko ya muke na poto. Ka muke. Sikoyo zana o ya chaleur. Déjà za munene. Ah velouté, za ko stela o velouté. Ah da munene et puis na moya kuna chaleur. Timba sikoyo ki matendeni. Allez-y comprendre. Ah, on a poto, malili likito. Et puis, normalement, tout le biga poto le bas. Mais, n'a dit qu'un Africain sera du mois, si moi, mon nene. Et ça, qui a tabazana, on a un bon côté. Moi, ça donne la santé. Ah, bon, moi, tout côté. Et de go, moi, ça, on l'a été à condité. Ya, dans la santé, naïe. Donc, à tout PC, 100 balles, c'est bon. Et puis, bah, c'est nene, et puis, bah, mais comment le baki, bolinga, basi, à minene, on a sauté notre mike pour aibi, comment, kobalo, l'ande yo. Yo kiminde dossier wana. Po ndira penda bi ke soko ozali nzoto miki ozi mwasi ya munene ayi ko balolande yo. Est-ce que yango muntu esela kake? Po soko babi ozi ya muke yo po za muke, mena ko beta na ba côte. Ah, eza bongo. Mais tango ozi o ya munene o sentir ka ba velours, ba duvet. Ah. Yo bien. Ba volume. Oui bien. Kasi ya ona oswana yo Switzerland ba imasule za li carré ba tu le France yo ga Suisse pour ani mutu moko boye na kati ya babi mutu moko boye na Suisse azocha bana ya France bana poto pandi likolo mingi banani wana balobi batu ya France ba o déclarer babi jonga utu api o te Rémi Luvumbu président. Ah il y a ada président ya banani il y a président te Rémi Luvumbu faut comprendre auto bete be mission moi ki tokwa wa la kisi ndenge ya ko bongisa mboka comprendre mais wana eza nango makambo politique yedo tikile na fati na jandini ngobila ba babi avele sa yo bien yango mikozo ko telemi te wana mna sans comment non comment donc ki toko chaque fois Rémi Luvumbu o le mission na yo mona moi 250 sur la zone ya muke 150 en tout cas za pambola epe na papoyo. Ok, liboso quoi. Donc toi soutenir hier grande hein. Toi soutenir oui. Ah bah projet bien à comment Amaïla. Mais ce qu'on a na okiba Cameroun qui n'a pas politique babi penza Fayulu aligné pe otike bonga te mi konso ko elana ko lela vraiment yozo conseiller en nini. Fayulu fa lela. Fayulu quand même babi président babi Tshisekedi a sali prière pour na Congo mobima mais Fayulu zaka ko zo kana simakaka. Eh bon mon niveau na biso Fayulu a grand prêtre. Comprendre? Et comment on cop. Hein? Aibige vérité désir ni ya na ngosuté président Fachi. Ah non, donc ça comme ça vandi on a la président sur a beti ka challenge moko boy batutu balandi yango asala ki moko kotambola yoka mapeka likolo yoka tous les luba derrière ba ko landa ngaka kaka président Rémi Luvumbu taboya ko sango na peut so ba problème mais président Fachi Oumela et le Rosali na ole la on mabe Léon na Congo beaucoup ça amener ba marche comme vous voulez mais ça c'est bétaté ça c'est bien. Comprendre? Fayulu combien de marches à Sali, combien de manifestations à Sali, mais au côté Moutakoufi. Mais d'un côté, moi je trouve que la façon que Fayulu, président Fayulu, peut battre un peu président Fayulu, a dit que ça m'a camoulaye et aller payer d'une façon. Et aller payer d'une façon, il y a que ça là que Mboke bien parce que ce qui bâtit que Raye Moko président Fachi n'a bokondi et quand on a ba menace à gauche droite, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais tant que nous avons ba adversaire ne peut meni, et ça rapport ils ont ça kaye pe nanzela. Exactement. Et ce que linga que na gauche, c'est que zonga nanzela. Pour abiso ki mboka tout
ete ba combattant bazalité mboka tout adversaire azate opposant bazala mais oui opposant bazala Fayulu azali opposant président Fayulu ba mbote belé ou mais la kozala opposant wana Faden House a grand prêtre comprendre Facha ebinaye ebineke fa basala ka bon et puis ça deal na bango ça dit la tanga Facha dans aussi là n'est en céder volant bon comprendre bon joie ya mon apoto di Fachi abi Fayulu la vie na bien. Et puis, vous avez nous calmer. Au moins, tout le monde a aussi makambango. Pourquoi on a Congo sur voter les catés, bah paie ça car, bah on paie ça on faille le joie. Comme ça, au lieu de tenir ce qui paye, à les gars marque à faille là. Hein? Bah tout bah les gars na IDP c'est kuna nani. Biro na moya ni kuna nani na alimete kuna. Moto tout à les gars alimete, fallait gars niveau ya président biso wa kufa. Papa Etienne. Abunana pas mata président. Premier coup na eboye balié 3 points. Matire les gars président parler ba comment le bakoto président ya banzungu na basani ba fourchette. Mazaki prise. Po ba voter ki yebu et les gars qui té mais azaki président ndemo na Fayulu. Balié 3 points. Mazaki gars président na couloir ne pas mon appel bou achepe liba pe boye discours. Mais ndé comment quoi le baki na biso journal lobby bokonzi ya président Fachiza mabete mende eloko ba mona ka mabe était lobby tant Mobutu président Mobutu personnel malobaki était papa bo moko mama bo moko bokonzi bo moko ekolo moko mais bazo mona ke makamanga zo continue que tant président Fachiba luba batonika ka na zinga na yaka ba luba te botika ba luba baleki ebele na katangé bazali ba luba baleki izaka ba luba te bakatange bazali baluba bazana kati ba swahili do eza bikole belé bino botaka baluba bazali belé te bazara babi tribalisme zongi depuis président Facha so bokonzi ezate non boye bisanga ina kati ya bato bazali vraiment proche na yo comme mukongo moko eza wana to kombo ya muswahili nanyo yebitangela moko faut comprendre que ndenge za wana tango komi na pembeni ya makambo ya président wana oko changer le combo oko zaki soki timanga oko bi ba chichi pona o santiga ke no na changer na kombo o changer le combo siko tabo yo la nina susu boye azana Katange mais akomi neka chichi pona muluba oui parce que bi ndenga za wana na scanner ko ba vrai baluba bazali wa ndenga za wana bi ke so changer combo plus tard o bi ga un jour on sait jamais mais tout soutenir ka prise ba bilo kamala mwasala ki pe omoni asa quand même prière ya suka ya année tout le monde à côté de Katia Mabondeli Congola lingi nzali si là à rappeler biso les feux notre défunt papa Alain Moloto pour Alain Moloto peut-être na makambu ya bongo ozo monate que Alain Moloto zaki muto sangisa batu et le président Fachipe a même tout kana nzela ya Bozambe exactement donc président Fachi umela mais c'est là comme ça non ndenge sengeli pas parce que ba musicien na to zonga ba musicien au moni siko ko ba musicien Congo makambo l'équipe de Congo ka sika lobi ke babi faire na fali comment bango tu bazana na voix qui to comme faire azinda yo kana raté na kati ya monde la musique faire azindité au moni faire bino me comprendre na faire dit faire bazo benga artiste mboka obi comment bana ba pesi ba congolais artiste mboka c'est normal vous comprenez faire comparer quartier la tena ou de comparer faire na Fali mais bango mbale ba grand musicien ba grand chanteur mais babi paye que Fali so qui veut mettre na gaz mingi parce que yebi que ya leka batumbeka alega banane baba leka baboti na ye il fallait laisser ça il fallait ngane to kuka na livre ma vrai mutu ya mutu na el padre parti bofondo ale saka pe yo abizonga na kati ya masolo non ngana golwa parti bofondo azali f victime ngana ka golwa ngabena golwa na ya makila wenge comprendre mais toute la réalité en France na mincho yo fallait azulia faire 3 points lilimbuyi ba mbote belé yango El Madre ngabi El Madre lilimbuyi petit nanga na Grèce Tokos donc fallait azulia faire 3 points na succès mais na musique bazat nenge moko
faire mataka et puis yebango faire azam talikolo faire amuta likolo mais des gaz ezate gaz eza odomo na question ki aboki bande mo fali ba gaz nenga mko si ba tu peux faire so ba ki nzemba faire golwa ba kwe ya na bisu yo na nenga osakana ti donc on a la politique wana ti so ke pas fali na terre nenga toujours kana masolo quoi fali au mona Porsche OK pas faire Porsche. Ok, pas fallu Ferrari. Ok, pas Ferrari. Ok, pas fallu Palin. Ok, pas faire Palin. Ok, pas fallu Bana. Ok, pas faire Bana. Fallu abala moisi. Faire pe abala moisi. Donc, n'engé mon égalité. De baba misa biso tout ça ko diviser bango bino bata banalise. Boti ko kabola. Tout ça la rende analyse moko hein surtout bien ba vu na minute on est tout le ba vu les qui mingi ba vu a fallu oui exactement ba yemina ba daju e bina ba belé parce qu'il fallait comprendre que featuring comprendre ferré abadana ko boudé featuring na ninga obiga wingi non OK fallait aussi la mode avant mais c'est pas trop tard on sait jamais peut-être plus tard faire payer à la les penza la terre avec ta musique des paroles na epé ba mabanga ba zo pa boka ba mabanga na mais ndeka kande ba bimisande ba misi na bango baza na pe le rôle ba misi à fabricage quoi pour misi mais quoi en tant que yo moko entre faire et na fali au c'est la peine nani pose quand même na monteur c'est perné plus que les cas point de vue na musique na bango entre faire et na fali je sais pas bango mi balé ba ndenge moko na c'est bango za ndenge moko te moko faut ça momité na momité nga c'est na musique a fali na bomba na ngate exactement parce que yo za moi si ya za mobali nga tsuko za mobali na c'est pas mobali mais musique ya nayo c'est perné entre faire et na fali musique ba tu mais musique ba musique na bango balé ah bon balé bien bon faire avec la ming ba jo fallait avec la ming ba momi alors bon balé ça va pour le moment ça va atelier kunia ba mbote polémique ya ngwana obetika na kati ya milieu atika na milieu du village parce que peut-être personne qui faire ayo ki boye kaza au milieu qui peut kozwa pas zo laisser to fallait pas ko laisser mais ngaza na neutre nga ba laisser ngate mero bi to gagner comme na mbogo ya Switzerland mais il paraît que bango so ba moni ko zo côté on va renouveler so bien papa ba laisser nanya mona na mais il faut que à part grâce de salir émission de tangi ba kombo na bango to titre nde to liara wana yo la balesa nani tout ça la batu te mer ba yi balesa akaka na bato ya bango ba sa émission na ba $100 binga ole $100 akena ba bi ana patron ok na $100 ok na ngwabli banga wana ngo besoin te yo kana mibori libanga orgazi manatan pire petit Rémi Luvumbu est-ce que na kosi papa mais l'histoire moko toki balobi que Denis Lesse alongwe pasteur akomi peu musicien Denis Lesse akomi musicien il paraît Denis Lesse akomi musicien ba tu vas comprendre Denis Lesse Denis Lesse asa grand prêtre à mon aguiment le bagi yango bien na zongi na TV ko ningana au monde pour se faire connaître pour se faire encore balanda yo télé c'est des polémiques. Denis ça comprendre que non na tana polémique na tana na mise na galerie donc na ke na nka bongo ma bête sur le 18 oya ko décoller ta tikali il y a ça nzambete et pourtant il m'aurait dit que non fallait dans ça décoller na yé donc acheter de fallait décoller déjà tant pas au fan na ba ni fallait décoller mais le cas yo kana rappel sumingi telinga zunga na gaz il faut que ba musicien yangwana mais au moment naye na punga azali abonné na nini naye asala ba direct naye asenga ba pardon naye ils juste pour miser les galeries et puis bango ba journée c'est jouer que yambaye ba payer $150 pour ça émission na Denis Lesse atimbele za mambala atimbele ben oui wa nyozo mtalakisi bango makambo ezali ndeko na biso ba ba analyse na fangise mai nani mbutalikasu ouais mère ça $50 bazolia ouais c'est ça quoi donc pour vouloir ramener Denis Lesse ils ont encore bon ils ont makambo lelo Denis abimi iboso la kinanu muso abimaki ba manike abimaki ba keni pena abimaki siko Denis Lesse le biso ezana nani allez-y comprendre alors boye biti ya lobi bo na dago finga yi yo go bima to banda go finga yo ko kota na milina biso te boye biti na go bima alors botika Denis Lesse c'est époque na ye adondo na ye azo taka ça partout il y a partout même dans l'église mais lobi la église même ba bi mikolo ba église to le bien kala mingi te ba lobi to regi solo mukuna awe sala ki rage après se calmer nango to ki ya Moïse mbi et sali rage se calmer nango mais le ko ezamo ko tant makabongo bimaka tout le monde ça que pasteur asali boye mais batango bazonga la ba église wana yuzo personne analyse ni suite makamwana pasteur ba kangene kobo le ba tbake sur église tondi oui ba passer ba terre ba ndimna ba onini
mokeba sataza mosika te dosi ba pinotiza déjà bandimi na bango baza ba papa bazo kosela papa na bino makambo oye bakoya ndako na bi papa na yo auti ko bimana mwasi moko wana ya ndumba mais tant papa no salaki dali boso na ndako na bino ke non boza mayele bali bakosela nga makambo buli kambone ye kasi bondi mabadon le boya ko sambela wana donc muku na pe za mutu ko koya pe eza na ngoma makambo pour bakoti na ngompe na lola te eza donc ba faire et puis na c'est non le kuta pour Eric na ngompe pa imoroti esuka na onka wana na ya chibo ya chibo pa wana suste ya chibo alors que comme ya chibo yemo ka uta ko loba auta ko lega na misolo ba ki ezaki na ngwa lo kuta ba kosela ki makambo mende balobi papa makambo ezali parce que congolais aza mutu moko azakape na amnésie mais loba na makambo ba ya bata Suisse oyo te ko loba tout à l'heure wa auto kataki okine no musika te nzambe mboka ngalinga mboko feninga na kabo mo muta beti mutu moko monji ba shoyo isali kitoko ngala lelengo fort. Oui, mais au moins, il y te pèse quand même Toli, qui est kimia parce que ça sert à rien. Mais papa, on a bien remarqué. Et c'est qu'il y a une période où la musique est bien à Suisse. La musique est belé. Tout ça. La musique est ma société. Mais la musique est congolais ou angolais, Congo Brazil, c'est hypocrite. Pourtant, la musique est là qui va soirée. Tout le monde a dit que c'est la musique. De leur Covid et la soirée Koufi, la musique est là qui panzana, la ina oté. Yo zo mona ndeni makamwana. On dirait bato ba dosa ba soirée bazongi simba suneli ba mama na ba muziki yango bazali ko panzana ka bango na bango. Bah écoute, soki oyesima, wa écoute ba mikolo déjà bazawana. Yo yeka na kipelekesi okatanati. Ba mabena ba umela makambo. Comprendre? Mais ils ont ngopé Covid, Covid me déranger bato. Tout à l'heure on a été ko legande ni lem susu pe bato musu ba otcha mabaya. Mais ça un problème te mais Suisse inde faut boza ramaele. So bosa eloko bolinga bokinda nango tina suke umela pe. L'association bobimaki bela wa bobundi bundi to sali ba tribunal boyoki te to tiki mais ça moi je sais pas nzambaza na bino mais ngeli kuna osenga bino rando et continuer bokata ngote te mais rando ya bien te parce que moni ba parents bazo na pe ba émission wana ta ba bazo fingana et zo appel respect na ba parents quand même ozo mona ba parents ba na ba émission wana ba mona ba bosoto wana ezali vraiment respect na bango te mais ba ko fingana pe kana ninga propriété ya ninga ya bien olio o bozu kansana hein aninga bien bo fingana ninga bien so bona bo fingana bien za na mukilo ya mabeza randeni ko fingana ma finga papa ya mama na yo. Mais oui, il y aura dit que ah non, grosse tête. On est ma finger. Mais non, mon linga finger pas au gaz. Babi congolais linga buzobologie. Ce qui buzobologie a été congolais linga monte. Mato. En tout cas, on a cette émission ezaki toko mingi. Bon message na biso Jessica message mingi ba émission yo ya ba boyer ya ba critiquer bon du critiquer na critiquer ça ngo poser na ici bon je vous love hein ba mona nga mingi bi ezali pas padre na ngai 2 masoro na bino babi Congo Kimia TV bosolo ya poto ya Afrique ya monde entier dernière émission te ko bete ezaki nini. Bon, on a peut-être qui monsieur ba musicien ou ils qui arrive kono hein on a te obosani wana te wana ngana biete nazolo ba émission mo to ko beta ba passer mo apesa ki yo isli solo mo boya zaki soki nana ngwala musaki mutu elo mo. Ah, je salue mon pasteur balobi El Manitou na katia France Ricky Manitou bambo tebele de la part ya double Porsche babi li soze ki ba pasteur vraiment mona ke ba pasteur onza matia bango loboko o mona makamuzo ke depending abo solo ka pasteur El Manitou moto na Nzambe mama Sylvie Kashogi pasteur Roberto Langai salam pasteur Mathieu batozana le boko na Nzambe ozomona resoka tio le boko o muso tangite bana na tangite bazana le boko na Nzambe mais na tangi o nga na yebi bazali tellement ebele balobi na kati ya bilanga donc na Suisse tangi bazana le boko na Nzambe bango to bazana le boko na Nzambe o nga na bizali pasteur Roberto mon pasteur Fabrice pasteur Ngai et puis bazana le boko na Nzambe ba musu bazana le boko na Nzambe le boko satana te quand même pona boile bako tanga ba jeune mabe ya papa o banga yo ko tsana kati ya monde à ténèbres o banga
mokili beba ok no wapi bakenda ngapi ayi mokili se changea papa tika bana rando kinsilelo 2020 moi 2020 baza kosonaka na internet ndenge mokili te kopanyanaka baza bomanaka na kobomanaka choisa te ok en tout cas merci nayebi te soki tosukisi na biso boye soki esili babi émission esili bomesinaka na biso toujours babi lelo bazana mwa avant goût tozala tout na baémission na biso à chaque fois tous les athées, tous les vendredis, tous les vendredis, tous les jours, deux fois par semaine. Et ça, émission sans tabou, on parlera de tout et de rien. Le côté solo pour te découvrir comment les mais parce que maman je suis au milieu du village. Au dit émission na celle la voix la voix de Dieu moi ça na lobi basi bazali pe mabeza ka mibalite to changer qui dossier na sens nini parce que balobi nazana molento baka biso beteka masolo suite ba expérience vécu des autres mabena kuno yoko mobali azali loko tata na 40 ans bena dekora lobaka mobali avani mobali mais mobali mingi na poto bazo perdre place ba ki mobali ba ko bana basi excès à cause la ka ke mobali akoma sima ya mwasi abokola kaye asala ka bo sala ka ndeni soki mobali azola na yo na butu bolali na mbetu moko azo ronfler ezaka ndeni mais soki muto ronfler faut epse ala na mopanzi a tourner soki ala liboya ota likolo ko ronfler soko tourner mais pour éviter makamwana au moins le ko moko ya likamwa âge babi faut battu basi la âge na bango mobali aux a 50 ans zo moi si à 40 ans pour ani soki aux a 50 ans aux moi si à 20 ans 30 ans il y a écart d'âge mais bien de zo ngeli nyonyo yo koma na 80 ans moi si na komi na 50 ans wana mukolo mais mikolo wana so bazana no wana ça allait bien la vie marraine ngazonga jeune. Oui, mais babi âge rattrapera biso toujours. Linda même vie penal likolo âge rattrapera biso toujours. Comme na moment moko zo mona écart d'âge wana sala moi bien tout monde comme zuwa moi ça mika ba komiko landa yo fi moko lobi mama Jessica mobile ya komiko landa ngai et rappeler nga tanzaki pa parana nga so na bimi papa na so landa nga na sima. Parce que bazana 20 ans d'âge. Abomi libala. Pourtant mobile avec na 40 ans. Moi c'est qui na 20 ans, mobile a vivre na bateau âge à 40 ans. Mobile a commis à 60 ans, moi ça commis à 40 ans. Moi c'est que découvrir pe vinding ezali et comme comment qu'on se paye à mobile. Est-ce que maman 50 ans na mobile à 28 ans? Té, ils malamu té. Tika bolinga la bongo za malama. Tu ça samba na caméra batu baso bazali balinga bongo. Eza bongo na Paris yango ne zala na Paris Londres. Maman a 58 ans 50 ans. Bon Macron. Maman a 50 ans ou 58 ans. Maman 50 ans. Abimina moi na 20 ans. 50 ans moi na 20 ans. Moi na 20 ans na ma casse na tout ans endurance. Maman a 50 ans moi comme fatigué. Le de la sportive. Mais maman a battu mais na osa sportive ba linko lia lia madia ba comme à kilo. Ba comme à kilo ata ya mini ata ya mikete ba linko kilo ba si apote ba linko sa sporter. Ba ça ka sport qui met ça le bic comme une obésité ou comme un problème. Ba comme ka soka comme ça à quartier estomac pour akunda. Alors que le sport c'est très important. Est-ce que vous avez mobile là pour avoir Vimbi Boum? Au Kobo était mais pas Vimbi Boum, c'est assez la sport. Hein? Au Kobo mobile pas Vimbi Boum. Non, au Kobo était pas Vimbi Boum. Non, peut c'est des concerts c'est la sport à compte les boum na. Je go so be mamoza li boum mobile boum. Té, mobile à Kobo était repé sur conseil moi c'est à konda. Mais des ba congolais. Il faut passer mobile conseil, bien mobile. Té congolais ou bien ba ka moto moindo et repé ça moi c'est conseil té que moi so munene. Moto moi ce qui moi c'est munene a remis côté ba si Mikel Banda. Alors que bisa moi sino que chérie, tu peux perdre du poids konda pour aller se pelisa ngai. Au Kobo mobile non pas cabarate. Mais mon bel cabareting na kende na besoin été abala yo ngai avant mobile abala ngai faut za mobile pour ba nego kabelo na libala avant to ko na kati ya émission bosolo comment que musala na yo gagner bosolo no obe émission bosolo bosolo na poto to ko se na rappel libomati to ko se na libomati donc boya nga pona o kabelo suki avant que tu n'as il faut avoir le beau pépette. Mais n'a pas ça on a pété après on a comme non makasi. Quand on peut ça ngana pétrolier makasi.
okoyi makasi poni soko do sala te je comprends parce que yo komi na musala déjà te mais soko na komi na musebe te ko pesa ngate babi mobile ata so pesa million te ata moi fleur ya pambo yo ça fait partie de la ozoma makambo donc okomi ko sala za concentré na solo awa toi na plateau okomi ko sala s'il vous plaît boti ko déranger toi na plateau ko boso na poto to mama boko likolo poto ça émission qui toko vraiment awa président Rémi Luvumba mbote belé mabena mbote belé okoki ko boya mobali parce que émission za la guerre ba quelque chose opposé te ce que zo ya ngaya ngoyo ngabo kolo masolo okoki ko boya mobali po azo pesote mbongo na lobby abandai ko pesa yo après okomi no kosala na lobby bi okomi kosala ati ko pesa yo ngana lobby mobile tango lingai au kabela ngai assurance au pesa qui fait mambarolia mais ya ko pesa yo mais soki déjà do futa ndaku azo pesa assurance na ko boya été a contribué mais azo kabelo souté mais déjà tango do futa ndaku déjà ça c'est une grande partie déjà à charge te wana za problème te kabelanga sundengeni po déjà parce que bino bolinga ka papa poche nanga et puis ozana ka yondo lobi mabe mibali mingi bazaka soki mwasi akomi kosala oui bango bafutaka ne ndaku te alingi mwasi asalaka yoso ube soki mobile afuti ndaku alingi mwasi afutaka ba crèche bana abokolaka bana asalaka nyonso babiloko wana tout et comme ekaka na bilamba te na ndimide wana fa botu na président mobile no pas sommer le monde Rolex mais azana makoki mais yo po salaka na yo nalobi soki azana makoki était déjà ngana senga qui est en coffre ngai c'est différent mais soki ngana sengi te kasombi nga montre Rolex na roboye pourquoi soki ya somelinga c'est un plaisir soki nga pe na sengi kazana makoki a pesinga tina koboya été Orgazi Manhattan Mobi Congo Kimia TV Binedish Kimana la calculatrice na bango nyonso ilo bayajel jeu ça dit équipe nationale partisalia Orgazi Manhattan Congo Kimia TV deux fois tête bat tout biso nyonso s'abonner na Congo Kimia TV pas bon mon biloko à danger ba ko sexe danger ba mission danger ba comédie danger na Congo Kimia TV bo s'abonner bino tout aussi na melo pesi combien Congo Kimia